aloba ye azali ko regretter comment na peuple ezali maîtrise na souffrance. Oh, il fallait pas senga bango plus, mais bazo mbela bango. J'aimerais que bande kolonso kolanda ngai botala na statut na ngai ezali discours ya chef de l'État. To manyola yango, ye moko aloba a komi tuna pe akokamwa. Bato ba ko souffrir. Ole ba senga homme politique asa la plus, bango ba oyembela ye. Ndeko na ngai nani zoba. Ah oui, tokoyoka ndeko Willy Ngoma ya M23. Aloba katango nyonso a signé accord na Monsieur Félix Tshisekedi. Aya na Congo Kinshasa, a sala 14 mois. Monsieur Willy Ngoma, je te réponds en tant que Congolais et coordonnateur du mouvement citoyen 4C. Na loi, et dans la rubrique moi ben ango dol. Vous avez signé vos accords, ce qui est vrai, ce qui est faux, na la globalité nango avec Monsieur Tshisekedi Chilombo. Oh oui. Admettons que c'est vrai. Il n'était pas le président. Mbote bandeko nanga ya Congo, bino moko boyebi, oyo ezali moko yaba ndeko na bino congolais oyo azali moko ya bakambi ya mouvement citoyen oyo bengami na kombo ya 4C lobi bongo Congo égale congolais, congolais égale Congo. Ngai wa bino Zakaria Kilabolo lelo na yepo na deuxième numéro na biso ya Nani Zoba. Ndenge na lobaki bandeko babenge babite lobango mingi na lingala yango wana bomoni le mission na biso za lango bilingue mais mingi to lobe ya lingala parce que toye ko réfléchir ensemble na bino na question ya Nani Zoba. Nani Zoba ezali concept oyo ezali inventé et créé na mouvement citoyen 4C pour na ko faire raisonner congolais nyonso na secteur oyo aza ko évoluer. En tout cas tout au long ya ba séance oyo to sala chaque semaine bogoye ba oyo to ko aborder ba oyo to ko embrasser pour emeka ko sunga biso to raisonner kaka pona bolamu ya Congo. Boyebi bien bandeko na ngai biso na 4C to lobake oyo alingi Congo esengeli misala na ye ezala pona koluka bolamu ya bayi Congo ya ba congolais. Donc koloba na biso te ke yo linga a Congo parce que même ba chinois balinga a Congo comme terre. Na lobaka yango ke Congo comme terre. Sol, sous-sol, lango, faune, flore, lango, ezali voulu, aimer, convoiter. Nebe étranger peut-être que le kangai na yo. La seule différence ya kolinge la Congo pour na biso 4C ali, moto alobi alingi Congo. Bolingo na ye po na Congo, il faut la mingi na koluka bolamu ya ba congolais. Bongo tolobaka ete depuis mboka na biso ekoti na indépendance, tozali ko kamba mana etuluku ya batu o babengi bango ba politiciens. Bongo ba politiciens yango yambo ete ba kota aux affaires, ba jiraka, ba lobaka, ba gangaka nyonso na kombo ya peuple. Ah oui, nyonso na kombo ya peuple. Mais une fois ba komi aux affaires, peuple etikala jamais qu'on se retrouver. Nde boromona bandeko na biso ba yemba nzembo mongo balobaki soki Mobutu aye makambo ko changer, Mobutu akelo ko changer te, Kabila akelo ko changer te, lelo pareil. Biso na 4C to comprendre que non. Comme la Bible nous enseigne qu'on n'est pas à lutter contre la chair et le sang. To bunisa nzoto na makilate, mais to bunisa molimu. Tu comprends qu'il faut attaquer le système. Bon, le système, tu dois attaquer en ndenge tant que tu sois conscientisé bandeko na biso te. Voilà pourquoi tu es comme Sabino que moto alingi Congo et sengeli na bolingo na ya Congo aluka bolamu ya ba congolais. Bon, bolamu ya ba congolais okoluka ndenge nini ndeko nanga. Bolamu ya ba congolais kaka ndenge Bible lobi na biso que seule la justice élève une nation. Donc pombo kanabiso est sikolama. Pombo kanabiso est tombwama et sengeli justice ezala indépendant. Tous ala na ba homme fort mais tous na ba loi forte de la République. Tous ala na mboka oyo bato ba to samibeko. Na lobaka ngombala na mbala bandeko na nga bozula na ngai partout au monde. Nzambe ide abimisaki bana Israël na Égypte. Alobaki boya na mboka oyo ngai nzambe na pesi bino. Bongo tangu babimi bakomi kaka na désert bakomaki nanu na terre promise te nzamba abengaki Moïse na ngomba apesi ye mibeko ndeko na ngai mboka etambolaka na mibeko sans mibeko mboka ekozala te
Il y a un été chef de l'État, un garant, il y a bon fonctionnement, il y a loi. Donc, misala est chef de l'État, et ça dit qu'on veille que Mibé cause à la bien. Il y a un procès, na ba cours et tribunaux. Tant que vous avez des décisions, ce que en tête, tu comprendras que la justice est une émanation et un pouvoir du chef de l'État. Donc, chef de l'État a simbi constitution à Kotala. Qu'est dit la constitution pour na bola mwabayi Congo? Talati na biso 4C. Toza ko sala ba séquence pour na ko rappeler bino que Congo ezala na sexte. Congo lelo toza na 26 provinces. Tio ko kufa ozana bandeko ba congolais o kotika la komona bango te. Alors soko lingi Congo pensez na bolingo na bango ndenge Thomas Sankara aloba ya préféra l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour un groupe de gens. Ce sont des philosophies que biso tozanango bongo to salango biso mokote toza ko na ba séquence oyo pour que ensemble yo na biso to réfléchir. Ndeko nanga ezali a participer à mawa comme on a ça fait plus de 20 ans. Est ya mboka nanga na yo ezali source du problème. Alors lelo na yena réflexion en nani zoba na ko table sur ce qui se passe à l'est de la République. Ndeko na ngai moto akozala en bonne santé te ceux qui atali nzaka ya lokolo tuluki longoli poso moto wana kozala à l'est te pamba te lokolo za na pasi nzoto robela. Ah oui, ceux qui ata mokuse na mo Congo loboko ko kende fe kwanza bongo tozela nini bandeko na nga to longo na distraction to sangana po to réfléchir boni bandeko na ngai no baza ko kufa lokola banguba ba ko kufa lokola banyama mbala liboso na vie na ngai na mona ba ko kata bato ezaka na mboka na ngai ailleurs na yebité mais na mboka na nga na est ya république chaque jour ba ko kata bandeko na ngai ba ko kufa innocemment. Est-ce que bandeko na biso ya est les soumuna bango za po baza ba congolais? Alors ngano to meka ko réfléchir nani zoba na contexte wana. Ndeko na ngai naza ko s'adresser na président de la République et puis na ministre des finances na bakisi na premier ministre na ministre du budget. Tango oyo boyaki ko accéder na pouvoir en 2018, tout le monde savait que notre pays a toujours été théâtre et d'agression. Nathan o toza ko vivre. Na ko zingato meka ko réfléchir. Oh, nous ça s'est passé na este. Toza ko yoka na ba réseaux sociaux, ba audio, ba vidéo. Net oyo ko na kichanga wa. Ba soda à un moment donné, il paraît en cours de munitions. Ngana ko réfléchir. Ndaku ya matanga babetaka musique ya mokilité ndenge tolobaka na lingala na biso. Ndaku ya matanga ndeko na ngai basalaka feti te. Ndaku ya matanga balukaka elamba ya lokumu te. Naza pe kutu sur na bomoto soko ye koluka moto kuti akufeli oya ye ndeko direct ataza na nyongo na yo okosenga te. Bonga na ko senga na ba autorité ya mboka na biso. Celui qui veut la victoire prépare sa monture. Alors, pour tout intégrité territoriale en bord en abisso, na agression auto sali ba victime na yango et c'est de réunir ba effort derrière le Congo. Et le Congo en matière de guerre est représenté par l'armée, la police et ba service d'intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, s'il vous plaît, ba kambiambo kanangai? Bon, mais quand on coach de côté ba dette intérieure, ba dette extérieure. Boti kananu ko bimisa mbongo na biloko eko pesa biso na nukimiate. Tozwa mbongo ya Congo. To concentrer yango na effort de guerre. Et si déjà tozu ndingise ya kosoma minduki. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, ministre des Finances, ministre du Budget, bon concentrer car ko futa ba salaire ya batu, salaire. Bon o ba dette extérieure il y a 10 ans, il y a 20 ans, dette intérieure. Bon mais kana ko sursoir yango, mbongo wana tochiango na no kotia ba condition ya malamu na ba soda na biso. Parce que tango yo na likambo. Yo ko sa feti, nani zoba. Tango ba congolais ba ko kufa bêtement à cause de berère moko XY na agression ya M23 FDL Nalou.
na ba groupe armé nyonso ba congolais biso ana kini tozakaka oh Kofi Ayembi Fally Ayembi ndeko na ngai nani zoba ndeko na ngai omona wapi lokolo ezoki bongo nzoto evandi kimia bato ba na Congo po bato babela sikama bayebi atana suka wa elinzaka soki obendi poswana mabe ekocha yo mal à l'aise atana linu soki sende evandi na linu ndeko na ngai sende koti na linu molole mwe kovanda sou kimia te. Qu'est-ce qui fait que bandeko na biso ça fait plus de 20 ans? Est-ce que ba congolais na ba autorité à Congo boyebi que est ya RDC et pesi bato bakufi mingi koleka première na deuxième guerre mondiale et que depuis que le monde na nos populations civiles et kufa le lengyo bakufi na est ya mboka na biso te. Si ko tango oyo chango priorité à raisonnement na yo te ezali sujet à réflexion na yo te ndeko na ngana otuna yo nani zoba nani ya kosimba yo ala kisayo yango tango yo zomo ndire likambo ya est eza problème na yo te ndeko na ngai mokile loba na biso libanga lizwi ndeke chaku koseka te oyo kutu ezwi voisin te ezwi Angola te ezwi Kenya te ezwi Gabon te ezwi Congo Brazza te ezali Congo Kinshasa. Pourquoi yo ndeko na na Kinshasa ozali insouciant? Pourquoi yo comme ba politicien wana ndeko na le pays n'est pas un bien privé des politiciens. Na osenga vraiment na chef de l'État, ministre des Finances, premier ministre et ministre du budget pour que tout luka ko sauver ba vie ya ba congolais. Peut-être luka moyen ko récupérer intégrité territoriale ya mboka na biso, il faut armer ezala non seulement na minduki mais soda azala zin. Elingo lobake moi si na yena libota na ye bazala kimia yango biso 4C ngai wa bino Zachary Ekilabolwa na ye ko pesa suggestion na ngai étant que congolais et l'un des coordonnateurs ya mouvement citoyen botika nano ba théâtralisation wana ya ba dette extérieure dette intérieure bo sursoir yango lupangu ya matanga efuta nyongo te lupangu ya matanga esala ka fête te. Nazali contre l'église catholique te. Nazali contre mobilisation ya mbongo ya l'État. Ou eza ko bima po ya pape. À titre personnel, on est allé 4CT. Et talinga Zachary Ekilabolwa. Mbongo wana ça pouvait faire quelque chose. Parce que ba rapport to koyoka nanzela ya ba réseaux sociaux. Tona bandeko mususu ezali pasi lenge kani basoda na biso bazali kobika pe ba kobunda etumba oyo monguna azanango envers biso ndeko na ngai mutu oyo aye kobundisa yo azalaka na objectif. Le M23 na ba groupe rebelle nyonso wana bazana ba objectif oyo si ba fixa bazana ba méthode oyo si baza ko étudier comment ba koluka ba atteindre mission na bango. Mais biso pe tant que gouvernement armée peut un objectif naïe, c'est sécuriser la population et leurs biens et de veiller à l'intégrité territoriale. Si vous avez toujours réfléchir à côté du gouvernement et bongisa mapinga, nani zoba la place wana. Tu as tout ton temps, il y a la députée pour s'enrôler. Tu as tout ton temps, il y a excellence, mais tu n'as pas l'énergie de conscientiser, de rappeler un homme d'État sa devoir civique par rapport à la nation. Boyebi teke les politiciens basant à devoir ya redevabilité constitutionnellement parlant. Nani zoba tango à la fanatique on dirait au faire réfléchir pour réclamer ba droit na yo. Na sepela kana discours ya monsieur le président Tshilombo Tshisekedi na Londres. Aloba ya azali ko regretter comment na peuple azali maîtrise na souffrance. Oh, il fallait pas senga bango plus mais bazo mbela bango. J'aimerais que bande konoso rolanda ngai botala na statut na ngai zali discours ya chef de l'État to manyola yango ye moko aloba a komi tuna pe akokamwa bato ba ko souffrir ole ba senga homme politique asa la plus bango ba oyembela ye ndeko na ngai nani zoba. Ah oui nani zoba. Ah oui tokoyoka ndeko Willy Ngoma ya M23 alobaka tango nyonso a signé accord na monsieur Félix Tshisekedi. Ayana Congo Kinshasa, à Sala 14 mois. Monsieur Willy Ngoma, je te réponds en tant que Congolais et coordonnateur du mouvement citoyen 4C. Na loi, et dans la rubrique moi ben ango dol. Vous avez signé vos accords, ce qui est vrai, ce qui est faux, na zuango na globalité nango avec monsieur Tshisekedi Tshilombo.
Oui, admettons que c'est vrai. Il n'était pas le président. Et maintenant qu'il est le président, son premier devoir, c'est de veiller au bien-être de sa population. Mais c'est le président qui est entouré de diplôme pe maele. Ce qui est lokoyo. Nadol elingi kolobanini. Tout arrangement, tout accord, qui soit par précipitation, ou n'a pas intérêt mon adrénaline et mataki. Tant que a eu conscience que l'accord est bien été, on a droit à résilier en haut. Ah oui, on a droit à résilier en haut. Par là, je veux dire à tous les Congolais, même si il y a un solo, que le président a un accord n'a pas belé. Mais la minute où il y a un président du Congo, et c'est tout pousser à défendre nos intérêts du Congo. Intérêt du Congo est à bien-être des Congolais. Bozali sami malamu ya Congolais. Ne konanga malamu yo zanango pour na Kinshasa. Bande kona biso na bandondo à la porte ya Kinshasa. Na maindombe. Boyebi maboza koleka kuna. C'est vrai que Mikolo Kimi ekoti. Combien bakufi? Bakose quoi? Nani zoba tango zo ko réfléchir sentiment ya kolia, ya komela, ya kobina, ole oluka ko konza ko tonga. Ozayi bambon na Congo. Poke nango na poto. Mais oyebite ke ba koko ya mindele nde ba litaka pendant 4 siècles. Po pote koma na kimia, pote za na mibeko ezobatela bango. Ozalo bananga nini? Oza ministre, oza PDG, okendaka vacances na poto. Na mbongo za koyiba leta, oza maele tende ko nangai. Na mituni nani zoba. Pamba te kuna bacha mibeko. Oza ko batela peuple na bango, pezo sala ke yoke na mboka na bango. Pona nite kati na biso pe na Congo. Toyi ko cha mibeko. Oyo ko batela Congolais nyonso a se retrouver pesa la bien na mboka na ye. Paix à son âme, Muammar Kadhafi, de son vivant, Libyen moko tazalaka réfugié, Libyen moko tazalaka mona na Libanda, bavandaki na mboka na bango parce qu'il y avait des lois qui servaient le bien-être des Libyens. C'est possible ndeko na ngai que biso pe na Congo. Tobongisaka ka mitema. Tobongisa mitema, tozo bakambi o bakolinga mbongo na bozu ya Congo te, mais bato bakoluka bolamu ya ba Congolais. Talatina tozako tuna nani zoba. Oyibi minéré ya este posa na pouvoir, posa na famille présidentielle, posa na relation moko et pesio accès, oye oteki yango 2 millions, 3 millions, 200 millions, oke ko bombisa na poto. Papa, maman, oyoka lisolo ya boka sate. Boka salia lo sono madeso en plein France, bakate e courant na château. L'homme blanc, il est impérialiste. Quand on est beaucoup de sambon, on a besoin de geler yango. Ils ont gelé les avoirs de Muammar Kadhafi. 32 millions, 32 milliards aux États-Unis, sans suite. Zoba, ezali nani, ozobukanda kunayo, potonge pa ya ba voisin. Tozonga bandeko nanga to vanda. To kanisa Haïti. Congo égale Congolais. Wapepa ibozali, na pesi bino merci. Ozalaki réflexion, yalelo, yanani zoba. Avec 2 points majeurs, Yakosenga na Tata Mokonzi Ekolo, Premier ministre, ministre des Finances et Budget, Kolobana bango ete ndako ya matanga efuta nyongote. Ndako ya matanga esala afetite. Nous sommes en guerre, ba Congolais bazako kufa. Nombre ya ba Congolais ba kufi na est, peu de l'autre côté na makambo ya ba agression. Baleki nombre ya bato ba kufa na 2 guerres mondiales. Alors ba dette intérieure, bo stopper yango. Ba dette extérieure, bo stopper yango. Bo sangisa mbongo. Na ko préférer ministère ya finance eza une obligation ka ko futa ba salaire. Oyo to etikali e ko rapporter pété bo tchango pembeni mbongo wana bo tche effort de guerre, bo entretenir ba policier na biso, ba soldat na biso, na service intelligence o baza ko constituer ba bras pe ba manche ya sécurité ya mboka na ngai. Ah oui, même l'arrivée de pape dans le but, ce n'était pas une priorité. Il y a deuxième option, dans le but, à l'égard, il y a Major Willy Ngoma. Accord signé. Je m'adresse au chef de l'État que le droit est clair. Tout ce qui a été signé par contrainte X, Ezabadol, DOL, bêta na Google, pour comprendre. Ezanaba, litanie, comment miwana, pour na rotali c'est
ezalaki na contrainte moko X, mais pour l'intérêt souverain de la nation, le président peut résilier le contrat. Nakoki ko énumérer otoyeba accord ya FCC cash ndenge toyokaka ezali badol. Accord ya IDPS na INC ezali badol. Tu n'étais pas encore le président de la République, tu peux résilier ça pour l'intérêt de la nation. Tika ete nzamba batela yo ndeko na ngai toso sola ete yambo ete tokoma na lola tozana na Congo. Congo ne tozo vivre pe Congo ne tokotikela bana biso. Nani zoba soki oza kososola te ete kolinga Congo ezali koluka bolamu ya ba Congolais. Kimi na nzambe za na bino pe ozali, je crois à la prochaine dans notre 3e émission to ko aborder thématique mususu ya nani zoba. Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Que Dieu bénisse mon pays, la RDC. Merci.